La diembela Bien un jour on a monté au diembela rara. Toi filmé. On ça disque elle est 25. Non, on a versé au meka. Zana mongo de funda. Au niveau les jeunes des Oya, il y a au film il y a calme. Promotion bien. Depuis na ko mona quoi dans na finga tina bien na molima ko finga. Tina ko na molima ni. Il y a promotion. Vous comprenez hein? Bébé au cas où on a sabatu. Batelo ba iba ngo kake ole ko finga ole ko lobanini batsa ne musala malam ko fulo midi ba clip pas bien ko fulo midi ayembi danser ba ministère ba yembi danser azana 12 ans mwana mukie ni ingénieur ba clip basika bi mikolo mwana mikolo tout ça tu ne ba ko ba clip yo monité vieux na momi so te ga beauté ko bi vraiment vieux on éviter on nous raté beauté si la raté vraiment pour ko fulo midi so mina sala ba sala et ben on va regarder so ba sala boy regarder beni mikolo so muta tumbolio so moni ga lo baneta sala boy après na suko ebise sujala si c'est là so si yoga alors toucher azali so te le bane kangala c'est ngano to kangala c'est bien même pas porter parole même pas porter parole so lingo sala na biso ka punir ça nini kangala c'est kasi ba porter parole ba bele kangala c'est bino conflit au milieu des cas, il a déjà vu. Boni femme au guide. Tchatcho comme bourrate, mukolo tchatcho, o kita, o mata, c'est conflit au milieu. Donc conflit au milieu de bourrate, c'est pour la nini. Yoga na ibisayo. Batwa kopala tchatcho ni batwa kopala ngote. Yoga na spiko suko bien béni. Au moni tchatcho sandengini. Papa wemba aembela, papa wemba ila biso ndengini. Papa wemba ila biso que ya faut ça la courage na vie. O lukakambongo, o sani amoni banzema papa wemba ça la courage à vie. O biso tout ça nango lelo yango confirme ne soit talaki nini papa wemba yeli biso ba ya baza ko ngana sa neni ngana kitaka la buma la sala ba papa ba so la neni alors il basi wa ki yaki mais confirme la monde bolingo lelanga bolingo Isaiah bolingo bazwaka wapi meilleure chanson nzembo le ka obénique na succès yango mais nous vérité des légendes na minina mboka batele masangani au pire kolega au bénit na succès continue ngaponi meilleur compositeur meilleur chanteur na composer ndembo bango mibale OK bango baile ba meilleur chanteur pe bango mibale siko ekolega au bénit na succès nzembo wana meilleur chanteur OK nyebisa yo ekolega au bénit na succès ozoni melanga te soki te mema mako Achaka maboko pamba te to luko na voilà la bien ça non c'est un mingi ba congolais ba mona yango ba tumei ba mona ki o kofelo midi ba swana ba zekwa o kofelo midi sa bo kofelo midi swana ba zekwa te vena biso wa zekwa imo alo ba ki o so sa confusion ni nzambe o sa nini ba kuta na sata batu ba yate o banda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine ba lingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ces moments. Bonjour et bonsoir à tous nos abonnés, vous qui nous suivez de partout. Et alors, c'est Benny Locasso, la Queen Bee. Voilà, votre préféré, votre chouchou. Et alors, je suis là, comme d'habitude, dans Moussalo Tosa et la Bino. Là, je suis quelque part. Nabatwa kitoko so moni ba en tout cas bo sepela makasi ngana olobate na linga bino botala kaka directement pour découvrir bango vidéo ko edengai hey japonais mutu mabe nzambe londi japonais
Ouais, Béni Locasso. Soda Mobutu. Nga linga mingi banda penda ke langue japonais soda Mobutu DSP libindi moko. Itazomolon là. Bon, Itazoma ça ba combo déjà que c'est les gars qui sont na tanango. Ah, on est non ya. On est mamba kala mais surtout comme penda langue japonais soda DSP libindi moko. Wana ndi ngotanga otekenda mwa fo. Bon kala biso papa biso kala balotanga bango na bana. Bato pena baloza ki Mobutu no tila mutema. Voilà. Sodo Mobutu no tila mutema yalo ba sodo ko filo bi datila mutema. Te oza mukolo mbongo. Aye obilamba ko filo milala tena clip ina fa. Yoko vimbisi no ba post. Mwana on tout cas papa. Ne papa qui n'a ni kapena okendera. Voilà, à côté de je suis avec Niamako. Niamako Calais. Ouais, ça va. Ça va. Douceur, comment va douceur? Ramboté. Vous changez d'identité, comment douceur, oui? Ça va? Ça va. Par la grâce de Bolo King, tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Oh là, merci. Et toi, ça va? Ouais. Nous sommes battus là, tu vivre, nous sommes en tout ça. D'accord, toujours bien habillé. Comme ça. Traîner Louis Vuitton, Versace. Versace à lunettes. Pourquoi tu as Versace à lunettes? Ah, on s'est dit, voilà. Ouais, ça va. Nous sommes battus là, toujours vivre. Après, si bon séjour dans Bolo King depuis Naracha Dallas. Ouais. Moi, il y a des fanatiques, il y a des concerts, maintenant à New York, Atlanta, Dallas, Chicago, il y a toujours présent. Tout ce pays est trop, on a présence Nabino. Le ministre de l'Obaboué, Carcel Latin, Kofi Olomide, on a bientôt là à Kinshasa. D'accord. Pour un concert, il y a le 9 décembre. Ouais. On a bon au Canada. On a Olympia, il y a Montréal. Wow. Après Olympia, Montréal, moi 2 à 3 jours répétition. Tu es tourné en Australie, quand on a décembre, ceux qui sont en Australie, le 23 jusqu'à le 26. Ceux qui sont en Australie, aller directement, tu es vite fait aller. Tu es Comores, il y a Comores. D'accord. Après Comores, tu as fêté Kuna. Donc, tu as fin de l'année aussi, les Kuna. D'accord. Comme la musique, il y a des Comores, donc il y a des Double King, il y a des Double Queen. Pour un programme, le 25 novembre, jour il y a sorti officiel l'album. Tu as un Parc de Prince. Album Légende. Légende. Tu as un Parc de Prince. Nassima ya défunt. Nassima défunt la samba. Pauvre la samba. Ceux qui montent à Kouf, mais bien défunt ou bien pauvre. Il faut te placer sur les akaka. Merci pour la compréhension. Merci. Pour le message d'ailleurs capté déjà. Chez le boss Joël Timba. Ouais. Tu as venu à la Parc de Prince, tu fêté. Moi, je suis à Latino, à la Pembe. Ok. Donc, Pembe. Donc, moi, je suis à Pembe, Gina Pembe, basket à Pembe. Tu as choqué, c'est que ça, tu as playback, tout. Vraiment, tu as confié, tu as confié, tout va aux années, c'est un magasin. D'accord. Donc, il y a vraiment. Voilà, merci beaucoup. Tu n'es pas l'André japonais. L'André japonais. Tu es aussi un peu de temps à Binoum Balé. Ok, très bien. Mais il faut la soigner ça. On te salue le mois faux. Donc, vous confirmez que l'eau est à solo. Et salaki wana ke beli liboma bo beni afana bana te afana bana na pesi no mbota tu na imona ko felo mide mu konza mission tu ya monde na pesi mbota tu sikaza na États-Unis kuna en tout cas na biso ko felo mide batebe balala na nzala nai États-Unis pinde bukani ouais taka to beti na ba Chicago to beti na ba Dallas donc play des fois te en tout cas ko felo mide donc na pesi mbota tu sikaza li pe na pesi mbota tu na pesi suzu biro mba ya quartier latin ba directeur edi na pesi ba mbota tu ba livre ba mbota mbota tu Landi japonais belaki. D'accord. Landi japonais belaki. Belé vraiment libo. Ouais, Béni. Landi japonais belaki. Et ça peut libo maté mais ça si ménage. Déjà mutami kosi ke ona na sida. Izala non peut pas ça là. Oui, toi maman musique. La lobia. Mutu soka sobela, soko ebi mutu kutu alingaka malade ya zarate. Mutu alingaka malade ya zarate na mukilo asia. Reprendre. Alingaka ngo azalakate. Siko mutu yo amikosi na maladi za raté. Ngala ndi japonais te yo kala betela yo Beni. Comment moi trop. Te Beni ngala ndi japonais na beta longitima. Longitima na beta ngo ba fali bazala, ba Gibson bazala, ba Montana, ba Soleil ngala ndi japonais leka bango tu na succès. Ah, on leka fali na succès. Obo yebi ngo tinanga mona ngo te amo pa wa sala fier. Amo pa wa
eningisa mabe po ezalaki ke mundela otalaki to signer contrat mundela moni ke amoni danse mono danser nzembo kutu te nanu amoni bongo yanga sepela na makasi landi japonais ningisa mboka ngala koluka succès te pe landi japonais na na mission l'équipe ba mission tout na monde eza Koffi Olomide botangela ngande tinani RK là na prison Michael Jackson a kufa. Merci beaucoup landi japonais kasi on va se c'est à tout ça là yo na ebi ke na minute ba tebe bazola na biso na pesi mère na nga Rachel maman na mère na nga Rachel na pesi mbota to sika zali na pesi papa na nga Dani na pesi mbota to fe na nga Dani mukonza ba bijouterie to ya Zandouana reprend landi japonais na aussi bani Koffi Olomide l'équipe ba musicien tout na kata monda eza Koffi Olomide papa ba king papa ba aigle danser petela ka Koffi Olomide bato abimisa bimisa donc yango landi japonais ko c'est la succès te ba mise tout bima tous les mise bana kata quartier la te ba bima somoni soleil wanga kitoko somoni Gibson kitoko somoni Montana kitoko lelo Koffi Olomide wana azana États-Unis bana ba batelier bato bateli balola mwana bana na e ba mon ami qui alors donc quartier la te bato tout baleka la quartier la te bazara bien même jardinier na biso asapeka après ça même pomba na biso azara la quartier la te azara a présenter ka Koffi Olomide donc biso tout donc yango na isaka bato ngala ko lukelo ko ana te landi japonais belaki na belaki obike bato bazara te bakena nzili bakena nzili bakena mona kombo na ngeza na mbodo divio kana kota batetanga wala na zaina dans une traitement malamu etake na za etake na za esenga mbongo oui, évitez Moutou. Exact, nous avons un patron où il y a un malam. Pour faire le média, un traitement malam, on va un bon malam, bon bien, un traitement bien. Nous avons un mouton, nous avons un docteur au parlant de la ranga. Malgré ça, patron, mais à l'an de la ranga, peut faire un docteur de Kana. Donc, on a passé un beau tatouage sur la salle. L'année japonais belaki. Merci beaucoup. Parlons du single Femme. Côté, on a beau partager mon bouquet. Ni à Koffi Olomide. Ils ont disque à les jeunes. Ok, dans la légende, d'abord que ça soit avant. Et tant que Koffi Olomide n'engazana, Koffi Olomide n'engazana. En tout cas, le vieux Quadra, big up à toi mon vieux, merci beaucoup pour ça. Une très belle chanson, merci beaucoup. À continuer toujours honorer femme. En tout cas, nous qui ont bien marqué, c'est que tu as beau. Et l'autre ça qui n'a pas ça n'a encore, l'autre ça qui n'a bon point ni, moi ni Koffi Olomide, mingi ça na ba maman. D'accord. Bino basim bosalande trop ndazala. Pour bino pedaki. Te yepela ata moi si mozo takeno Koffi Olomide olobane loko te po biki basi ni balinga ka epe mingi. Ya omona Koffi Olomide aloba ke jour akokufa sika akokufa fleur esala nini ekebima. Donc il a seki ba maman ba obima wana. Donc Koffi ezaka bongo. Donc Koffi Olomide en tout cas yanga sani apesi bino clip na nzemba liboso na moni femme. Ouais sa deuxième clip na biso. Appelé te o to boka na ba negro. O to boka na ba odi. Ba wesh. Ba UPA. To boka na bango loko wana moko. Après to boka na bango femme yango na ndongo eza wana. Donc Koffi Olomide za pona bino quoi. Voilà, il y a encore le genre des ils ont mélangé hein dans ba style nion sur la musique, ils ont rumba. Non, mais les gens déjà ils ont na kobi ngo multicolore parce qu'il y a ba couleur rebelle. Ils ont ba featuring minier ne pesa na kati. Ah bon? Yango na loba nyama ko excusez na loba na bosse na vana loba na loko moto ça na matanga makasi. To matanga ebe ya makasi na kati Afrique awa. Davida utubung sa mwana nae. Donc ils allaient jour ba kena ko tourner clip na Koffi Olomide. Wow. Donc retourner tanga songi na ndako mama ko boye aya ba kuta mwana ya za ko kufa. Donc mes condoléances. Aïe aïe aïe. Rest in peace à notre. Oh béni le cas ça te bolango. Rest in peace à notre bébé. Rest in peace à my baby, notre baby. Donc yango les kai bongo en tout cas. Et ça le roi ndeti ke so David Avandi. Arolinga disque na les gens mingi. Pour ani l'hôtel qui souci mwana na ye na souci yango na zo bisaka biso tout ba konga to soutenir Davido aza mission munene na katamboka na biso na Afrique awa yango Koffi Olomide donc biso be ba mission tout à quartier la tête ozo lela na sima na ye. Donc dans temps à vieux Verkis qui a mongwana auto kufa atika biso tisco matanga no ebimite to oze la gouvernement pe autorisation. Wana mama Kongo ndeke ndila. Mambo weke da. Mama Kongo ndeke ndila rapo. Place Machela palais du peuple. Tout le monde va où là on a fait rigola. Fait pe na tomboki. Yango na biso ke bakamu yango mimi na biso ke moni mama Kongo yango to sana besoin les gens ni pe bi. Après éthique c'est pas bon boso ba biso. Éthique son ndenge. Ebele. Mais na makambuzi. Batiki c'est belo na banzemo Koffi Olomide yembi on c'est belé. Donc tu vas comprendre le niveau les gens ndenge so ya. Yango na suivre ça en tout cas les 25 à mois oh. Les 25 on est aboué mboule beta
oh nini katani oh nini salami Kofi Olomide ba ke disque biso les gens les autres le 25 le 25 novembre donc bato ça l'appelle calme ba yoka pour to bi ba te bi ba la na Cindy Leker bato ba leli trop donc moi to bato bi ba lobela Cindy Leker to comprendre ba que ça rani ba na beso ba yoka Cindy Leker ninga zoyemba ya ko pe na profiter na pesi bon anniversaire na Cindy Leker on to fêter anniversaire na donc kitoko donc bato c'est la disque biso les gens les na nzembo mo Cindy Leker ayembi wana donc ils la soko yo ki on foka makabo Isa mabi. Isa matata na ibisa. Donc soko yo kyongo wana kanga marabu. Futsa sko karabu ine longa mawa. Mawa. Donc ayi minsembo wana kitoko. Asali clip nango kitoko donc émission tournika. Po batebele balobaki. Batebele balobaki ke ba mise so quartier la te ba yi ba na raté. O ba mise ko fa mbisa ba mise te. Sikomoni ba mise ba niveau basali ba vocal. Intervention ya Omba en tout cas. Indalala. Ferrari. Aso Ferrari. Bamasa ba bébé J3 ba yembi bébé J3 okini ba masa ne ba yembi ba Ronaldinho nanu te bango ba yaki na tana nous des gens de ces silaki d'accord femme déjà ba donc yango wana ki ba yoki disque ba je l'appelle les 25 de disque sur les gens des autres mais ça somme béni le cas da ba ressenti des niveaux qu'on fait de Moussala Sali tara ira tarati voilà il y aura des victimes musicales il y aura des victimes musicales ndeni musique album baby ma bébé bela to zela ba des matchs bientôt il y aura des victimes musicales. Ok. Moi, je la musique est beaucoup de accidents pour mon bel pays. Musique qui choque dans le coco. Les gens victimes est parce que on y temps de Boloking. Mais on a bien Triboloking. Mire de la Triboloking. Mire de la matation. On y temps au quoi tu as cours à côté de studio. Azob bimisa plan. Les gens ba victime trop la musique est bima. Ok. On comprend. Et là, on a pas si tout bateau on va boire à Migolo. Non, il a bon mao. Kema ke émission le tobayi tanga to tanga komba mututé. To boyino tanga ba komba batu. To tanga ba komba batu après les 25. Mi promotion légende. Légende nano liboso. Ceux qui to petit les 25 na parc de presse à la Kasafubu. Na sima ya défait la samba. Après to ke matadi pas ya boss Alain Fouchi. Moi tu dois inviter un landais japonais. D'accord. Toi na moi barbecue mo ko na ko na cadre bana matadi hein. On appelle les gens. Non. Mam su toko za bataille ko yakini te pona ba transport ba nini. Mais tu préférer quoi ta ko raman athlète na fisata deux personnes baya. D'accord. Vete que non deux so na makasi. So dali bindi moko baza na chikata. So dali bindi moko so bité. So ba sangani ozabi. To ki matadi. Voilà. Pona ko défendre couleur na biso ya quartier latin. Omoni na kilelo. Soko tali quoi ta ko raman ana musique wa beta et bien ça va président de la République. Et bien ça va contaminer na mboka. Mais na orchestre muso mena ke oh libala moko be président ya Robina Rumba. Et ils a moi pas si. Vous comprenez? Ça pas si. Na lobi netinga landisha, na bia netinga landisha pa na sabo. Na kota na histoire ya Congo. Na kota na histoire ya Congo na ndenge ni. Omoni ke tant to mona ka président na biso mobutu tango zanga balaki. Mone même bia bele ninga beta. Il s'appelle quoi ndeti to pesi David Mangaya Mbota to sika za bazali. Jou David Mangaya mona fatia bala. Ibala moko wala bosembo. Moko. Donc biso balandisha pa moto beta quartier la teme te beta. Oh qu'est-ce qui ngane salate. Oh nini boy salate. Quartier la teme na quartier la teme. Président pela biso. Donc daze. Ya on azo biso elo on biso ka beni na biso ya suda biso di kamla biso saka nini ke. Omoni pipi na tomate ezala couleur moko. To ça la pipi la vert, to ça pe na tomate, to ça la pipi la vert, to ça pe la pipi la rouge. To ça la tomate ya rouge, to ça pe na tomate ya vert. Mais différence c'est ça nini na reçoit na monoko. Et ça biso tu na kati ya Congo to beta rumba mais ba rumba c'est différent biso to za ba kolo tchacho donc ko felo midene ngazana to kana biso donc somo c'est na disque na biso les jeunes OK ya on a biso les jeunes ne so bima et ça somme formule 7P fali pour baby ma bientôt un mot pour nango les jeunes déjà ma biso to yeli awa makamo biso to yeli so pourquoi be fali les jeunes papa yo mama yo faut c'est la bateau to c'est la biso to biso ça biso to yeli awa d'abord na bébé qui distonne bébé biso to yeli c'est James to best moment de place on a parlé bana de Boloking bana venir quoi ta couraman del pire le mourir boss on comprend boss attends adarabu vimba adarabu si comme moi c'est camarade Rihanna tala ni camarade Kenny West tala degré moi ne fali ta degré na remercier ba fanatique makasi ne bena bazoko s'abonner na page officielle quoi ta couraman puis bazoko aimer nzembo bazoko liker kitoko
nzembo est bien à YouTube. Voilà. Ce côté YouTube, nzembo kitoko makasi. Maman lobela yango. Et maman lobela to lobela non. Mais oui. Les gens te Comment na kitoko na yo? Na boto ça nango. Lèvres roses. Si ça dit que challenge la légende de Sili. Pourquoi ça peut aimer ça rabé mission te ba vie belé là. Comment tu rappelles maman belé parce que tu n'as pas boire. Elle va me petit wala la nyo, petit la lobini. Na diembela ki na gaga. Bien na ngai. Pour Nicolas ya ko diembela. Nicolas ko diembela ba mene ba filmer. Un jour wala muto ko diembela gaga. To filmer. Muto ko diembela gaga ko filmer. Ça y est pas binisi. To lakisi. To lakisi ni ba. To tena YouTube. Agoma. Na diembela ki na gaga fe nanga. Si tu viens là-bas, nous n'aurons rien. Il y aura des victimes musicales. Vous comprenez? Il y aura des victimes musicales. Voilà, Fally Poupa, au stade de Martin. Merci Pena. On a remercié ma fanatique Ming à New York. Vous avez un concert à Dallas, il y a Chicago. Il y a New York, c'est fait la bino ma casse vraiment. Boyé Pena na concert na États-Unis. Malgré tout ma lili, malgré tout ma rebelle. Nyamako yo quand même promotion. Non, ça peut son concert ma casse. Il a personne en concert. Yo pas concert la personne bien. Yo concert bien. Nyamako. C'est moi na fait une minute de vidéo là. C'est les années. Est-ce que na Dubaï? Dubaï. Ma vidéo zo bi makaka na Dubaï. Bato baso lembula kuna Dubaï. Mitakale zo bima Dubaï. Vraiment. Maman, le bien fait yango. C'est ça somme. Porte à portière à plein Dubaï. Porte à portière Dubaï. Tout le bel concert a fallu parce que tout le monde est clan quartier latin ba onora qui frère na bango. Bon ça ça calamité. Quoi ta ko na mana zo ya mikolo. Malgré absence à Kofi Olomide mais quand même bandi on a vu ça il y a quartier latin ba ya qui ba onora frère na bango Fally Poupa ça là il to makasi. Ouais, bah tout balinga quartier la tête va soutenir toujours quartier la tête disque na biso les gens ya ngwana zo bima biso to mingi na promotion ya disque na biso to boy ki disque na biso ça bon toi la promotion ya disque na biso les gens te biso to na 13 ah bon biso quartier na 13 ta la Kofi Olomide na kingo la ta chaîne ti moi 13 biso 13 biso na ba 12 8 biso 13 12 ko fati comme na 600 plus 612 nene na 612 kala na commission ko contre boule biso kana wenge nebisa yo omoni tango zo yambaka biso na puis au conseil lelo o ya mini yambaka hollandais japonais tuna biso ero Kofi omela nini Kofi osa nini est-ce que Kofi déjà liaki que date le même amba Kofi ko tuna ngama musu te ero zo tuna makama boye c'est l'actualité yalo wa net yo bena fina yo oso bule mbala bala yo chona na ko za la leaks baso milata mamsu mo ke choki na ngo wenti ezale sengoti kuda mamsu na jomo rezo chéri l'auto le seke no bébé le photo cela où on était à 20 000 après on a 6 000 so débrouiller no ya au vimbi c'est longueur il y a 6 000 on sait la nini et c'est un matembela 1000 francs d'accord Thomson on a ba oui place au kalingi bana ba relais mais moi na retourne na bien été keba vous comprenez mais toi maintenant tu me dis 2 kg mi pantine pinard là ba dia c'est moule moi na ko m'appelle mon kwati na presse on a arrêté kuna chez ba beni musoni ba voisin côté yo moi fumba mai vous comprenez on mélange arati. D'accord. Bon, mais mélange. Voilà. Il y a pour nous les mots de ma décision amoureuse. Nyamakor. Tu risques de péter les ventres, attention. Il y a tout dans quoi on a quartier la tête. Apport Nignon Memi Bando et quartier la tête. Vous m'avez dit que nous sommes Musagito. Nous sommes Musagito. À l'aise. Papa moi est trop dans désordre quoi. Et nous avons des troubles été. Et quoi même on va tirer on a dit. OK. Ah toi maintenant na kacha toi maintenant la cabine de moi staff ça bana veille baza ba américain baza toi un espace grand jour. Vous comprenez? Sauter kuna mingi bana verbe c'est piano c'est émission qui tourne mais ko ta ba blo musu sanga mtuna makolo. Non mais avec ramboza on a bien. Vous comprenez? C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Tout sur la légende. Et ça spécial légende. Kofi Olomide confirmant on te kalo. Tout na na lignama ko légende yana combien de titres? D'accord. Wana to bon na bien. Bon ba tu monsieur balonga na gouvernement président longola bango. Bidot bo confirmant. Et ça va moi les gars. Mais ce qu'on moi dans la mer même d'ailleurs c'est ça mamba solo. D'accord. Bon yo bien moti.
soko moni la mère mais les maman landi betaka ngona chaka yangonga betaka na yo betaka yangonga no biso kaka yangonga beni lokaso na biso ke moni kombo Koffi Olomide soki ezalaki kombo ya lipa moko boye ote so ezalaki kombo legime moko boye ote so ezalaki kombo fruit moko boye ngo azala kitoko mais bato nyonso su kongo momba nga bapréféré baliaka na bango eloko wana kombo Koffi Olomide yangonga na ozwisaka bato legende eza wana basila mpena diske na biso bayoka mosala tosali bakozwa bagénérique ya malamu bakozwa banzembo ya kitoko donc bafeaturing eza wana ya makasi mingi tolobela nde légende ezala bien de retour na quartier latin après beaucoup de temps olongwaki kozonga no na quartier latin yo mondo ozonga etoki ekroa da mutabengaki yanga nalongwa te mutu alongwaka bamona mutu alongwaki na orchestre mosusu mutu alongwa azalaki na oke nga nalongwa na nga te nga nakendaki naboyaki nakanga polisa na biso ndoki ndeni onde baya misu bazana na kata kini banda tonga lamuki abandi kofinga président abandi kofinga président abandi kofinga ba pays note ezaka nango bongo te okopwana yango na boyaki na kanga président na biso ndoki yango na saki ni na kendaki na ngola na koma okenda nga président na kina na zongi nanga eza nzela na nga bongo apo ozonga na moniki apo ozonga yo mobutu yebi beni lokaso yango mona zonga kina parler na nga na quartier la terre nga na longwa na nga te nga za mwana Koffi Olomide so na leki na nzela bato babi kilandi japonais Koffi Olomide voilà donc biso za parlons de l'album Légende. L'album Légende a combien de titres? Donc il y a 30 titres. Les chaînes des titres. 30 titres. Bah générique combien? Ah générique est gros, alors on a générique, toi là deux. Deux génériques. OK. Tous on a deux génériques, mais tu bêtis même il va faut bits c'est délai. Moi trois faux bits voilà. Oh inosbi ayembi. DJ Mopao. Tara dit oh, il me compte ça ba moi dit. C'est vraiment benga baba comme DJ. Vrai musicien. Yo kana bêter là. Tous là ba musicien na ba artiste. Voilà. Oui bien gros. Koffi Olomide c'est quoi ça un artiste? OK. Pour Koffi Olomide ko ça théâtre. Koffi Olomide ko ça le logo musuboy. Koffi Olomide ko ça la logo mo batino tout et ça des succès. On comprend? Mais tout ça na batu musu ba musicien. So ayi kama banda ça la rapé maka ba ça fanda boy. On comprend? Basi belit utanga pe kumoto baka ngaso na beta lisolo Koffi Olomide na beta masolo monde mobimba ngala beta masolo ya Congo te na beta masolo ya Afrique mo boyete ngala beta muto so présenter ba mission tout na monde ça Koffi Olomide alors que ba mission nyonso nyonso tout OK Mike Jackson akufa na ebisa ki wango akinda ko utanga ba kombo ya boya koma to sa ninye beni biso do lo ba to lo belo vérité Koffi Olomide mo konta mission tout baoboya yango te la vérité de na vie non mutabeta basala ba danser o batutu baola ndeza Koffi Olomide merci pe na kati ya Londres mutazo banda sali ya danser na kati ya Londres ezala Koffi Olomide événement stade PA trop Koffi Olomide tozo ya stade biso yokana biso ne tozawana stade de martyrs eza Koffi Olomide obeta stade de martyrs obeta ngo pona nini Koffi Olomide nenga zawana azana succès ti lelo mission moko tazana Congo aleki Koffi Olomide na succès azati bango tu basila te o tozo solola il y a critique te auto sola nenga vérité wengo to beta stade à plein Koffi Olomide beta stade le baga gospel mutebeta les marquis what is that gospel au gospel bon on va la tête gospel les marquis alutondo okotona mulo de gospel voilà les marquis voilà gospel biso to ya stade na ndenge ni Koffi Olomide za na banzembo o isa na succès Koffi Olomide za na top donc martyr on est singa ke so mutaza na succès so yo beta robeta neti Koffi Olomide so robeta batebele ba ya bala mikia mikolo ba yo bi ba ya poani ba yo tala mukolo mbongo aye via za na top amona sali kile papa mobimba ye azali partout dans les gens sont en train de appeler somme donc Koffi Olomide azali donc Koffi Olomide obeta martyr wana to kozonga lisu pour des informations to beta yango to moni vie passer les featuring na ba ivoirien il y a Ariel Chené qui était là à Kinshasa aussi pour na featuring na venir habiter ça na compte Ariel tu ça na compte il y a Koffi Olomide. Ouais, merci vraiment, merci pour la question. Vous êtes sérieux, Yoga? Merci pour la question. D'accord. Au moment les jeunes, les albums, les jeunes talents presque belé, ils ont adapté à côté. Ok. Parce que les albums, tu bien on a comme mon tu bien on est le roi ligne dans nos boîtes à nouer. Donc on a côté à rater. Donc tout le monde a côté, tout le monde a adapté. Ils ont pas fait ça, il y a plusieurs featuring dans la radio. Bah surprise à n'eng. D'accord. Donc tout le monde a dans la radio. Vieux,
atamole moté 2 minutes na les jeunes azo senga na ba leader amboka minene ba senga ba fitinga les jeunes oh na ça va tout tanga ba kombo tanga o bango tanga te ko kosa o nyama ko tanga wana influencer ka tanga pour entendre comment une émission comme payant il y a le émission française à payant d'accord c'est une émission française à payant na waze quoi oh copine meilleure chanson nzembo le ka obénique na succès yango na mais nous vérité des légendes na minina mboka ba télé na sangani au pire ko le ka obénique na succès continue nga poani meilleur compositeur meilleur chanteur na composer ndembo bango mibale OK ba meilleur chanteur pe bango mibale siko ekoleka obénique na succès nzembo wana OK nyebisa yo ekoleka obénique na succès ozo nimela ngati soki te mema couper la chaka maboko pamba te to luko na machete fiti na bien ça non ni sengo mingi ba congolais ba mona yango ba tumei ba mona ki o kofelo mide ba swana na bazekwa o kofelo mida sabo kofelo mida swana na bazekwa te vina biso bazekwa imo aloba ki osusa kofi ju ni nzambe osana nini ba kuta na satan ezapelo kwa jour pe mukolongo tam so ki pe bongo yango la presa biso bazekwa na pese mbo tatu sikana na parler en tout cas ba bazela au pire wana ba yoka yango ba ka niveau kofelo mida yemeli donc danser donc ba toi ça na bango calme quartier la ça qui toko base la disque sur les gens ba ressentir ba mona musalo ko les gens ne makam yango ne kana ne makam mais pour les gens peut que bien na ba critique ma finga ko boya ba soupe faux les boké na bon fingi na te critique kaka biso ne to biso ke to biso ke ne na pesi masana nga cameraman esika zali mobala mwindo masana nga ridi boté ki na pesi mbota to esika zali donc elo to solo bakala elo to ba nini omoni ke jour disque na biso ke bima wana soki mutu ayi ko nga na diembele na nga vie o da diembele ngo diembele na sima kofi etali yo mais biso depuis que les 25 qui n'engagent pas que confie le midi disque comme ça mais les gens déjà danser donc bana kini batutu bazo zela bazela disque sur les gens ba ressentir na yebi ke bate bele balali na nzala bate bele bazali na souci ba yo kasindi les cœurs on reprend yango sauter na bango so sindi les cœurs azo pesa bango après ça bango musala o asali on reprend des quartiers la tesa qui toko donc bazela disque les gens yango to bisi bango les 25 les 25 au biso tout okuta là bato tout balinga confie le midi ba yo hôtel ba clip ba hôtel ba kamunyo surtout ba to okuta na biso tout to okuta na biso tout na Parc des Princes et ça na pauvre so moni pauvre la samba na sima wana omotuni ka bato otuni bato oh c'est des loko et bon non il y a pas problème soko komi na stade de Martyrs wana obino luka pauvre la samba be na français de fin la samba obino te so ba so de fin na luka sko Parc des Princes et pas ya Joël Timba ba la kisayo pourquoi pas ba américain na ba rumbu aigle toujours na veni bena wana na cabine des fois té d'accord moni babilo musu conseil na pesa yo aux inviter les 25 d'accord non le l'invitation tunanga nini mecha pembe short à pembe cola pembe basket à pembe d'accord soko tcheka mecha jaune situation attends noir té tcha ozaka Coffeeville ouais on t'a Coffeeville tozio na quartier la tête yango na biso o eza quartier la terre yango na yebi kebe na yebi ke na minute batebeli bazo c'est la disque les gens loka ba fait na biso ba Bruno Lubika mais so Bruno Lubika mbonga papa bazo c'est la disque ba fait na biso ba Willy Musheni koda mboka balala nzala wana pe na yebi so makambo na yebi so moni confie le midi ça pour na batutu tanaka ba américain na kati ya barumbu on comprend ba américain na kati ya barumbu na cabine wana on comprend bazo c'est la pe disque na biso les jeunes donc disque les jeunes bazo c'est la ngo par donc Martyr a confie le midi so ba beta Martyr bato na bi atala consomme mo na États-Unis au monde bato ba kene ba États-Unis bibi akima qui vient kimi concert akimi stade afali ba kina Botswana biso mikolo na so biso fait na biso numéro 1 vient na biso Sandra Kazadi Sandra Kazadi na pesi mbota to esika zali ya Sandra Kazadi ya bisa biso pena langue japonais en tout cas mimi tout ça la promotion ya disque na biso biso to na biso pena mimi ya koloba makamba batute to na biso makamba nini boite pour la nini biso to na biso ke disque sur les gens ni mutu to ayo kayango on comprend on ba to c'est la disque sur les gens na ba to ko sepela na bi ke vient na Dani fina nga Dani lokasi pena lela yango makasi ye ko sala jeki to ko sani mutu mo rota biso na migre pena sans oublier Bob Njoli
Voilà, maintenant, via mon thème, depuis maintenant, à Londres. Il y a Roger. Il y a Roger Ndonga, le colonisateur. Il y a Roger Ndonga, puis dans la société, la disque. Béni le cas disque na biso les gens les amis ici donc batwa c'est la yango ba royo ka niveau musala ko felo mida sali yango biso do mi promotion ya disque na biso yango to so sabe batwa mission na biso tout répétera toujours na Oshwe toujours répéter na Oshwe mardi jeudi toujours répétera na Oshwe wana bato to bana besoin na biso ba yena kat ba rotala ba mission na bango wana et c'est la bien yango na biso bino bato be bala na nzala ngona zana fina nga ogiki ngombe vena nga ogiki ngombe RTL Mani na kata Lubumbashi wana vous pouvez regarder nous. D'accord. Comment RTL Mani? Ogi Kingombe. J'en sais bien. Sauf le téléphone au moins. J'en sais bien. Ogi Kingombe, je te salue, je t'attends, t'es nan et update. Il y a tout le monde. Donc, Batouaï Barak, quartier la tête, qui tourne au film de les États-Unis, à Bouc États-Unis, ma casse. Donc, au film de la Bouc États-Unis, mais Batouni Baye, qui disent que les gens nés tous au bêtés, on décédé. Les gens nés ma camp. Si on a les bons mots bella qui, tant on a la légende, des points. Les bons mots Omoni Mututu Abe, Mutumu Abela, Mutumu Abela Mutu. Omoni Kebolo Baneke, Neni Fu Atangara Komba Mutu. Ndengeni otanga koma mulo kwa te sabongo te ko felo mele ba twa longole makambo wana ko felo mide banda ba 6 na ye banda sala ba mole yoka ko felo mide na orchestre mda kufi azalate banda na libota ko felo mide bomba yo mona isa izalate donc ko felo mide ba lo ba eza normal faut ba lo ba bongo po ani ko felo mide za grand star pe mena ko felo mide ko fana ko felo mide mututo ko lo ba likamuto osala ba ko felo mide omoni pofo na biso zobosi akufa ye mona ba bona na Luanda mais ye mo ba bimisa nini Kofi Olomide. Donc même yo beni ngo sabo da siso sala lango même na palais petit nga dani soka beli boy ba olobani ni ke yo muto lekisi yo makarate bato bazo linga basa la vote machine à voter mais donc oh Kofi sali boy oh Kofi boy po ani Aza Kofi donc yango wana d'accord vedi bena comment muto comment kotanga makoleka na na makamboka vraiment comment Kofi muto comment finga na ba l'échec les 38e, les 20e, fingaï, l'obélé pour les gens de Bimi. Au monde, pas vraiment habité. Moi, c'est bon, c'est monsieur qui te robe. Il y a peut-être des jeunes latino, vraiment. Tu es bien directeur Nabiso et Diazawana, directeur Didiora. Venanga Chalumbanga Plazawana, Réal Bazawana, Livre. Ba gentil de mon frère to la sabino mutasika to zina quartier la tête donc beni le cas sur moi on a problème nanga papa Marial yango to so biso ka beni le cas sur disque sur les gens des amis ici ba royoka ba rumba o ko felo médiatique na kati wana en tout cas ça danser to tika la biso ba na quartier la tête au mesana ko fingate biso ba na quartier la tête au mesana ke to ba masolo bien to pesa ka comme da problème da ba to pesa information makasi yango nde izala bien biso mingi bazo c'est la information so ba moni biso ba moni ke Kofi mutaleki donc yango na to se saka ba za la disque sur les gens les 25 o raté ndeni raté ba mona disque sur les gens so moni mutu na quartier la tête au finga muninga quartier la terre wana za mutu na biso te vous comprenez biso na temps to zali nini to sala musala to sala makasi ya Kofi Olomide to matsa disque biso les gens batwa yo kayango po batebele bazo senga ba yo kayango ba ministre ba patron ba député ba nani batebele bazo senga ba yo kayango donc batwa c'est appelé disque sur les gens ba ressentir niveau Kofi Olomide ayembi ko ayembi danser nyama korto mo pe ba mise ba ekebele ba utaki pa ba mise bele ba uta wenge ba côté pe quartier latin et alors pour la légende botiki ba mo espace to mo pe bla na musaka zana Mbappé kitoko ba pesi mo nzembo ba to ba découvrir ba ngo pe sous la légende. Ouais, la personne vient à Bisso, ben Mbote ya trop alpa base, y a un peu de Bakuba, avec la base qui tourne, donc il y a bien dans ce pays sans trop. Vous comprenez? Donc, on a chapé dans le fond de pantil du colo et voilà. Au sabbat jeté. Au moni, tant que l'ongwe, la maison mère, tu es pas à double king mire de lamentation. Au moni, Kofi Olomide a les seuls viols, il va petit balé laté. À l'ingaraté. Ce que tu as une légende, bah, j'aime bien, bah, Chabazali. Et on est à Sugo.
Après les jeunes. Après les jeunes. Après, excusez-moi encore. Après les jeunes, tous les disques, il y a des musiciens. On appelle ça un nzembo. On appelle ça pessin nzembo. Bah tout donc fait qu'on fait mon compte appelle ça musicien nzembo mutuno tous les nzembo. Mais les gens déjà essaient Syrie là. Bah on va y aller attendre que les gens de Syrie, il y a un chose aussi à ce que tant les gens de Bimé après disque on est il y a musicien, bah on est bah oyemba. Bah tout royoka ba Ronaldinho, royoka ba masa nanga Rwanda ti ba Abel de Charme Yannick Dido oyo ba Yannick Dido oyoka bango to oyoka bango do ba oyemba on comprend na mwana ya Blanchard ya manana donc yango wana donc oyoka ba disque américain non mais non masumo pas qui ba américain oui ba américain ba ndo attaquer nga pamba ba lingani un peu de dédicace voilà Marianne la pesi bino mbote charge va belé on a vite après bazawana voilà on a la base ya fait d'accord on comprend ba so yoki vite a gagner section ba rombo ezalaka mais siko ngana lobaka lomo ba na vite après ba limbisanga ngana za muta dora pe esika to singa bonga na za na dora na za na sengo mingi to yami président ya sika pe na biso Paul Kasemele euro mobile ba na dora bango la batumboli maboko ya Paul oyoka faut soit rabattu monsieur Senga bongo donc mabo makasi pour la faire la biso Paul Kasembele ba la dora to metela na maboko fait la biso Paul Kasembele quoi donc fait la biso donc eze sengo mingi quoi donc biso mena bana imana to si président makasi fait la biso Paul Kasembele euro mobile to biki ba mise ba joueur ba otambola baka ye sala bizaleli malamu ndenge mona Koffi Olomide alinga komona batu ba souffrir te donc Koffi Olomide alinga komona mutu ba souffrir te ya omoni ba mise to ba utai musika bango to ba zuzu baka kwani Koffi Olomide alinga rate bazala bien eza be Paul Kasembele a otape ba joueur baka on peut not omoni yango te to tema oh ezali tozo banga kotema na mituka pa bazokana ba panza ba parapluie ndetinga ba biyo ba panza nga parapluie à car je perds na matananga moto ha soko beti ngai ko Charlie Peki na omona ke ba beti kinga na nzela mais car nanga nakena na ngana mo fleri iko daga mo fleri ya pe na banga ya tunanga nini mo fleri gu bale no ngomba campagne na mo fleri na ngomba ba veste na ko mo fanda kuna na ngomba mo fleri na campagne ya ngomba mo fleri tu vois na mo fleri comment on peut mettre la ba wesh Nyamako, comment tu vas? Ouais, ça va un peu. Ouais, ça va là. Nous avons des riz parfumés. Ah bon? Nous avons des riz parfumés, nous avons des riz parfumés dans mon fleury. Nous avons des petits déjeuners. Un peu de saucissons, moi œufs, pain au lait, pain coupé. Nous avons des riz parfumés. Vous comprenez? Nous avons des riz parfumés. Est-ce que latino? Merci beaucoup. Père Olé m'a changer tout nangani. Na longo na molimo ki koso na comme na douche, salle de bain, peignoir, air noir. O molimo ya elongwa. Na comme tui na koti douche. Voilà, merci. Na penga na molimo ma pe. Pesa landi wala. Wa beni ngalo bisaka ba tutu balinga quartier la terre. Ba tutu balinga quartier la terre ngo le 25 disques na biso ebima. Donc ba tuba c'est la pena ba zo disque les gens ba yo kaya musala ko film de sali ba fitinga makasi ba Davido bazawana ba Inosbi ba Samarino. Donc ba tuba c'est la pena ba yo ka disque les gens ba o sepela le 27 au bengsi ba tebele ba yaka na Parc des Princes. Donc ba ya wana ba ya belé baya kotala musala ko film sali ba tunyot bala ta pembe donc tout ça bana basi su ki pembe na mutu numéro la biso toujours à bureau ezara 085 25 21 961 085 25 21 961 o eza quartier latin eza okese ya GT quartier latin zo keso le réseau présenter mukili mobimba so bato ba tanga quartier latin ba omona de ya Koffi Olomide na pesi Koffi Olomide sika ba mbota to oyi Koffi Olomide acha komina ngo akomina ajini oyebi Ami mona deza bote zo bimara danser non bien azonge so mener tunangani akomile leo le papa yople mabe akomi na corpulence mabe balidere ba komi ba kopo fatigué ba lembi avalage metela Koffi kabu tolo kabu akomoni triple H pa Koffi Olomide so bisa sala boy omoni mikolo to isaka bato ebele ba leader mususu to bato ebele kaka po Koffi Olomide so lumina sala bo sala e bango ba kokati so ba sala boy boy akokati beni mikolo so mutatumboli yo so moni ngalo baneta sala boy
après na suko ebisi sujala si c'est là so si yoka touché azali surtout le bade kanga lassé ngano to kanga lassé bien même ba porte parole même ba porte parole so lingo sala na biso ka punir ces années kanga lassé kasi ba porte parole ba belé kanga lassé bino acha boitala acha be suboy après na suko ebisi c'est quand il yaoka beno kaso to c'est pour la ressource qui sera ba tout baninga biso quartier la terre yango na pesi ba mbota to pa fe na Bruno Lubika mbonga propre na pesi mbota pa fe na héritier fou qui na la crèche na pesi fe na Ogi Kingombe ve na Dota de Kana merci mina ono to sela nga masa na Junior Mundele mais c'est cordon na pesi mbota to nza komba papa sociali qui m'a solaté yo neta so eba kité ayaki mbonga ndenge kama kamusumi asaki neta so eba kité Junior Mundele papa social ayo ki yango na pesi mbota to ba tout baninga quartier la terre beni location na senga na yo yo pe faut attendre yo ka quartier yo ka disque les gens yo ka neko fa yembi yo ka sindi de ki ndenga yembi en tout cas ça va donc na pesi la mère nanga maman Rachel maman amemanga na prière maman pena la sanga nzela nzambe na pesi passer nanga sala moi ndambota trop na pesi susu passer nanga pe susu Johnny Moponzi na matongi wana na pesi mbota trop na pesi madame biso to bala biso balandi japonais to bala na pesi mère nanga Julie Lubaki maman na Sylvain na Jelidia na pesi biso Nadine Soki mbota trop na pesi pe lisusu Chanel Lubaki mbota trop na yo pe na pesi mbota trop beni location merci mingi mais tous les 25 tous les 10 km les gens beni yo ka niveau ko fa sali musala les gens ko fele mi da yemi danger ko fele mi da sali musala mala ba sindi de cœur ba yemi danger ba ministère na biso to ko lobate donc ba toi sera les 25 wana ba ressentir quand c'est là voilà na pesi ba américain mbote ba américain na pesi bino ba de allo Voilà, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine, nos abonnés. Nous étions avec Landry japonais et Nyama Cordion. On peut qu'il y ait quoi na ebisa yo nde biso to saboye to fingi na biso mututé to lobi na biso mabe ya mutu moroté to lobi na biso mutu biso to sala la promotion ya disque sur les gens ngana ebisika rabatu oya komeka ko bimisa jour wana le 25 a rodiembela le roi mwana na diembela ki na ngaka ayo ko la rodiembela donc ba ba ki le 25 disque sur les gens ezobima ba to ba sa ba fani to bolinga ko film ide bolinga ka mingi oya komeka ko bimisa disque le 25 non nazo ka verser oya komeka zana mongo ke funda au niveau les gens des oya ya au finga te ya calme promotion bien depuis na komona kwata na finga te na bien na molima ko finga te na komona molimo ni ya promotion on comprend hein beni occasion lo isa batu lo bayi ba ngo kake ole ko finga ole ko lo banini batsa ne musala malamu ko folo midi ba clip pas bien ko folo midi ya yembi danser ba ministère ba yembi danser azana 12 ans mwana mukie nous ingénieur ba clip basika bi mikolo mwana mikolo ana 12 ans tu ne pas confier ba clip yo monité vieux mon ministre de la beauté ko bi vraiment vieux on habité on nous raté beauté si la raté vraiment bogarajo n'habité d'accord ya mona fialo bala batuke atike la rabala mike tante masara nini alinga rabango net épisode hop ça la bango fula makasi pe ya ona ebiso ba misemi ba oyebate omoni musique ngezo kene likolo mikolo musique eza ndenge nini musique yaka na batana ngo kilelo yango yeye mais confie l'omide de caso beta déjà vite danser chacho boni femme ogide bando banga bungisa chacho ko bunga te mukolo chacho okita o mata se confie l'omide donc confie l'omide ko bungisa te pona nini yoka na ibisa yo batu bakopala ka chacho ni batu bakopala ngo te yoka na spiko suko bien beni omoni chacho eza ndenge nini papa wemba ayembela papa wemba ela biso ndenge nini papa wemba ela biso ke ya fosa la courage na vie o luka mbongo o sani ya omoni banzima papa wemba yo na courage à vie o biso tout ça nango lelo yango confirme le suka talaki nini papa wemba yeli biso baya baza ko ngala sa ndeni ngana kitaka la bomba na sala papa wemba so landeni alors il basi waki yake mais confirme la monde bolingo lelanga bolingo Isaiah bolingo bazwaka wapi ambassadeur kangama na Liban o bwana ayeli biso ko rumba ayeli biso ko chacho beni ya wana biso ke ya moni beni ya moni ke confirme bila ya na chacho ayela douceur
ya ba momi ba sala kimia bino ba beni erongo okoza excusez-moi maman okoza na problème oleki oza ba souci mo boy mais so aussi otie Kofi na msuna mbetu no mo o moni ke oboseni mo ngoni mo souci tazo ma problème na mo baye no mo boy olongoli ya donc ça tu ça Kofi lo ya mwana ba ya boyo na nda uchaka nzemba famille tala ko bondele ko tuté bana poto so mo ba ya boyo azo ba mbanda chaka femme na ndako ya bengana ye plus jamais ce qui okuni ke na ngoya ya ko faire ça somme un peu de Kofi un peu de soulagement vous comprenez ko faire le bilan nzembo yo soko soni singa na mbetu trop soit fekoki ekima donc soit ça nga mingi soit yaya ko sona kana mwasi na mbetu te soit fekoki ekima parole d'amour c'est Kofi Olomide soko soni si mère na mbetu soit fekoki pesko yoka o soni si mwasi na o ta yo soni si mwasi na yo o soni si mwasi na yo ta bo gomi na mbetu bo la ndenge mère a tchani boy yo bo cheboy bilo tu boza na sentiment te soit fait ça raté soit voilà ba soit ndeni mwasi nga na kosombelo biloko mwasi nga na kosala yo boy mwasi nga na memona Dubai chéri na kosala boy boy moi de besi tout monde tato quoi on se revoit à la prochaine bisous batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça.